Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, la diaspora partout la conférence de fidélité au Bopé Sakambonda, Écolo, magazine l'actualité, en tout cas, qui bien Kolo Zame Eumela. Oh, Mabota Mabilo Men, surtout avant tout Madame Masolo, tout d'abord qu'on s'excuser parce que c'est même mobile outil que les 14 années ne faire Moussala convenablement tenir parce que tout ça que Moussala Mouni ko bunda ko comme c'est la bino ba image to pe ba qualité moko ya Moussala qui to purement professionnel pe tout ça déjà ko rassurer bino que plus tard à partir de mercredi bon ba ko zabiso en direct sur YouTube yango senga ki ba ingénieur makasi et le on a écrit dans ma tête oh ça vraiment réalisateur pe monteur ya ba ma émission tu en bonda écolo ba sangale le pour pas le cadre ni bokoza ba qualité qui te na mikolo oyo ezali koya. Avant de faire la édition de l'émission comme d'habitude, on a d'abord coupé Sabino, sommet pour la grande élite de composer édition on est allé baquer. Moi, Namboka Félix Antoine Seke de Chilombo, Azako encourager le ministre de la Justice à Costa Moutama pour continuer qu'on frapper fort dans ma au état justice pour aux éléments eux. Sinistre à marché de la liberté qu'on a commune à Massina bientôt bakoza assistance à gouvernement pour les éléments eux. Madame Sandrine Kassé quand on a présidente du parti politique biso peuple en tout ça là activité à ma casse kuna na Goma. Montez ce bande de Kolangai pour la bique Bozali et Belé en de Fongoli, édition la biso na élément au boy baké Félix Antoine Seke de Chilombo, chef de l'État congolais, azako encourager le ministre de la Justice pour Namboka Costa Moutamba pour Asala Moussala Kitoko, la compé ça va valeur la pareil judiciaire oyo, lelo et comment il y a des mesures les couleurs à la corruption, nous sur le cas qui n'a conseil des ministres tous va détailler na élément oyo. Nécessité de restaurer l'appareil judiciaire du pays. Le président de la République a souligné le rôle majeur de la justice et il a rappelé qu'au cours de la 72e réunion du Conseil des ministres tenue le 7 octobre 2022, il avait préconisé l'activation du cadre de concertation entre le gouvernement et le Conseil supérieur de la magistrature, tel que prévu en l'article 17 du règlement intérieur du Conseil supérieur de la magistrature, afin de proposer une série de pistes de solutions rapides sans enfreindre l'indépendance du pouvoir judiciaire, tout en garantissant aux justiciables l'accès à une justice équitable. Pour rappel, lors des États généraux de la justice tenus en 2015 et dont les résolutions peinent à être appliquées, il avait été clairement démontré qu'il s'agissait d'une situation devant impliquer tous les acteurs du secteur. Il en appelle donc à la responsabilité collective et au sens du devoir de tout l'appareil judiciaire et une prise de conscience afin d'assurer et contribuer au bon fonctionnement de la justice. Masolo ba détournement électro à la carte République démocratique du Congo natikaka mutra mutu akoba ko kata etatinae soki avi pouvoir même bafri académique et comment kozala détourner natika institut des bâtiments et des travaux publics IBT pelo mokuse bondi menga que le conseil des ministres le chef de l'état a passé ba instruction baluka basa ba enquête et permettre clarté et mon na ba dossier autour à propos recueilli à gouvernement central. Le président de la République a attiré l'attention des membres du gouvernement sur certaines allégations de détournement de frais académiques des étudiants et de la paye des professeurs par le comité de gestion de l'Institut national des bâtiments et travaux publics. Il a affirmé que si les faits sont avérés, il constituerait une trahison inacceptable de la confiance de notre jeunesse et nos enseignants placent dans nos institutions académiques, car ils sapent non seulement les efforts déployés par le gouvernement pour assurer une éducation de qualité à nos jeunes, mais ils portent également atteinte à l'intégrité de notre système éducatif. Afin de faire la lumière sur cette situation, il a instruit la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire de diligenter une mission de contrôle au sein de cet établissement et d'élargir ce contrôle à toutes les universités et établissements d'enseignement supérieur du pays. De plus,
Il a souligné que toute personne qui se serait rendue coupable de détournement ou de mégestion devra répondre de ses actes devant les instances judiciaires. De ce fait, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire doit prendre les mesures qui s'imposent pour renforcer les mécanismes de contrôle et de transparence dans la gestion des fonds académiques et des... La chef du gouvernement, Madame Judith Soumina Tuluka Azalaki, la marché liberté aux Alakata commune Yamasina Mokolo ya dimanche le 25 août pour la commune na mis ni pavillon 5 et Zikagipo et ça li passe peu ma commune ndengeni ba sinistré ba ko le labio na bango et bebi na ndenge moka mabe donc c'est vraiment que gouvernement a assisté bango pe zali promesse mo makasi o apesi bango avec impact na idéologie. Mwana ya Congo bondi melangai ke esalaki pasi pe mawa ndenge kaka boza komona toza bongo awa na marché de la liberté oyo ezalaka na commune ya Masina kotala ndenge bandeko baza kolela selo ba témoin baza kobetisa mbonda ke ezande incendie moko esalemaki na ba dépôt na ba 21h ya samedi tango kaka courant ezongaki mutu akosa bino te ba marchandise nyonso ya pavillon 5 ekombi vraiment en poussière donc eziki na ndenge moko ya mabe. Pasi pe mawa ya ba mama na ya bandeko oyo batekaka bondimela ngai ke ekomelaki chef ya gouvernement pe etindi ye akita ye moko esika drame esalemaki po akabola mawa na pasi et surtout que toza pene ya ba rentrée scolaire donc souci makasi komona ndenge bandeko ba perdre nyonso tout pe en tout cas bakomi kolela toyebi te si réellement ekosukela bango ndenge nini. Pour moi c'est ça le plus important, de voir dans quelles conditions ces gens qui sont dans l'économie informelle fonctionnent. Et bon, ceux qui ont perdu, de bien voir avec eux qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, mais aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a la rentrée scolaire dans quelques jours. Et ça permet aussi de voir un peu toute cette économie informelle, quel impact que ça sur la vie économique au niveau de la ville. Parce qu'il joue un rôle majeur. Boyabake, motowana etumbaki nyoso. Ya koyeba ezake, marché munene ya liberté, eza atala ba équipement ya koboma, moto ya incendie te. Toyebite, soki ba gestionnaire nango, basalaka musala ndenge nini tope, bakanisaka nini. Moto ya boye esegelaki, koluka koboma yango, soki ba équipement ezalaki me, somo komona boye. Bandeko ba perdre nyoso. Perte matérielle eza munene, eza makasi, mais na ndenge eza boye po na robongisa. Faut que na ordre. Na sengi bango, ba représentant ba détaillant, ba ya lobby na bureau, ba représentant o ya ba grossiste, administrateur ya marché à kozala, biso nyonso tout lobby to kutana na bureau na nga na primature. Poto solo la toye bandenge to kosunga baninga na biso ya marché ya liberté oyo biloko eziki. Boni melanga ike tomolaki présence ya VPM ya intérieur mwana mboka Jacquemelle Chabani, ministre de la santé publique, na gouverneur ya ville ya Kinshasa mwana mboka Daniel Bumba. Premier ministre asengi kaka la population basala confiance na gouvernement po babunda koluka ko améliorer ba conditions ya vie ya ba congolais. Masolo oyo eza vraiment à suivre yango pe biso. Tobetisika Kambonda. Gouvernement congolais à travers ba membre au Bazalaki présent la commission paritaire na ba syndicat enseignement ba signé protocole d'accord pour la koluka ko sala amélioration ya ba conditions de vie ya ba enseignement sur elekala qui toko avec impact de justice soit élément au signé Wilfried Samba. Ndeko ya Congo boyebake na suka misala ya commission paritaire entre le gouvernement na ba syndicat éducation nationale et nouvelle citoyenneté oyo ezalaki marqué la étape ya ba échange entre ba parti de somi balé tomonaki lokola mututra ezalaki bongo VPM en charge ya fonction publique mwana mboka Jean-Pierre Liaou représentant ya madame premier ministre Judith Soumina Tuluka assisté na ministre éducation mwana mboka Raissa Malou ministre des finances Doudou Famba
na bamembre ya misusu ya gouvernement bazalaki wana mpo na kosigné protocole d'accord oyo eza kozwa en compte barésolution nyonso mpo na koameliore bacondition socio-professionnelle ya baenseignant ya école primaire mpe secondaire ndenge kaka le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza kolinga. Nous devons continuer à travailler avec ardeur et détermination pour réaliser les aspirations de notre pays et honorer la confiance que son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a placée en nous. Nous restons résolus à transformer nos engagements en actions concrètes et à bâtir un avenir meilleur pour l'éducation en République démocratique du Congo. Bondi melangai ke gouvernement azakaka kobatela confiance na engagement ya kolandela ba processus oyo ekokomisa ba conditions ya vie na misala ba enseignant kitoko po na ko garantir éducation ya malamu et pa ba congolais. C'est vrai que nous avons des ambitions beaucoup plus grandes et légitimes, mais ainsi que nous l'avons dit, c'est petit à petit que l'oiseau construit son nid. Et nous n'avons aucun doute qu'avec la synergie que nous avons mise en place, nous allons certainement aboutir dans les mois, les années qui viennent à une amélioration nette des conditions sociales de l'enseignant congolais. Processus oyo ya kotia ba enseignant na ba vie ya malamu esengeli ezala partout awa na étendue nationale ya République démocratique du Congo pe gouvernement azala devoir ya ko multiplier ba effort pour que matérialisation nango ezala slogan teme emonana na ba vie quotidienne ya ba enseignant pe ya mingi kosala ba réforme pe na ba toilettage ya ba fichier à travers ba identification biométrique oyo et qu'on permettre basala diagnostic ya ko garantir ba vrai pe koyeba ba faux pour que salaire pe ezala kitoko. Dossier oyo toza kolandela yango po éducation ya bana yango nde bomo ya Congo ya lobi yango pe biso tobetisi kaka mbonda. Baconseiller communaux bazaka kokotela babiro ya badécideur ebele mpona koluka bacondition ya misala ya vie na nyonso oyo esengeli basala ezala matérialisé parce que depuis bazalaka voté lokola badéputé nyonso me bango bakoma abandonné neti kaka bana bazanga babosi koni kosala passe moto za élément osigné Benjamin Kilunga. Mwana ya Congo bondi melangai ke depuis bazalaka voté lokola ba député nyonso na date ya le 20 décembre 2023 ti lelo kana bango ezalaka ka médiocre ba commencé kolela kotambola kala ba bureau lokola ba mandia oyo basengaka la charité nzokande baza vraiment ba eli oyo peuple appelé bango avec impact na idéologie kaka ndenge bavotaka chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ba députés nationaux pe provinciaux. Mais nini eza kosala ke ba députés lelo bakoma ko siège kitoko mais bango baza abandonné boye. Non eza kosala mabe makasi komona ba conseillers communaux oyo bango nde esengeli bazala na base ya développement ya République démocratique du Congo bakoma négligé boye bobake esali basanza ebele après ba élection ba conseillers communaux baza kaka koluka badwa na bango ezala prise en charge tout oyo baye kokutana na VPM ya intérieur et sécurité mwana mboka Jacques-Mel Chabani po na ko réclamer ba émolima na bango na ba frais ya fonctionnement kutu na likambo o etali installation wana kutu mawatro to éviter ni vraiment ezangaka. Nous avons également porté à sa connaissance le non-respect des immunités des honorables conseillers communaux par les services de sécurité et de la police nationale congolaise. Kaka na bokutani wana na patron intérieur ba sollicité création ya cadre moko ya collaboration po bakokisa ba mission oyo bazala ngo na ba commune. Il était important pour nous de porter à la connaissance de notre ministre les dysfonctionnements ou encore dichotomies qui existe entre les exécutifs où les bourgmestres sont régis par le décret loi de 1998 et les conseillers sont régis par la loi organique de 2008 où les deux matières ne s'accordent pas. Cette réunion était bénéfique parce que monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur,
a eu le temps de réagir à nos préoccupations. La Koyoba Ezake, jusque-là, et bien là, bourgmestre, le Kola, ça l'a nommé dans le décret loi il y a 1995, comment là, conseil communal, le Kola m'a pas parlé bango. D'où, ça va conseil communal, pouvoir la bango, et pour permettre collaboration beaucoup qui toko, et ça la entre ma partie nyonso. Patron de sécurité nationale, a rassuré bango que, à cause de la wana po, nako accompagner bango pour que, solution maloma et monana. En tout cas, dossier O et Sengi, avec impact na idéologie pour conseil communal pe la droit à vivre qui toque parce que bazala pe élu du peuple dans le 20 décembre 2023 ngobe biso tobetisika kambonda. Madame Sandrine Kaseka Otemadi Escalibanga Wazali, présidente nationale, il y a parti politique à Bisso Peuple, bon numéro qui a été organisé pour banger la activité à remise à brevet dans la ville de Goma et pas il y a 128 mamans au vraiment c'est pays avec impact d'idéologie médine quand même témoin à événement. Du 13 au 18 août 2024, présidente nationale ya parti Bisso Peuple, Madame Sandrine Kaseka Nkola akendeki visite na ville ya Goma na province ya Nord Kivu. Mokolo ya jeudi 15 août 2024, parti politique Bisso Peuple ba organizaki activité moko ya munene na ville ya Goma na kokota na ye na salle ya activité population etondisamaki na esengo bayambaki ye na kei moko très chaleureux mabina ebinamaki mbambonda ebetamaki ya makasi azalaki ye moko te. Madame Sandrine Kaseka Nkola azalaki accompagné na secrétaire général adjoint ya parti Bisso Peuple en matière ya communication na relations publiques Obed Barwani Ishibotonga, interfédéral ya Nord Kivu Ombeni na bureau fédéral Mobimba ya Nord Kivu kuna na ville ya Goma. Tango ye azwaki maloba, Madame Sandrine Kaseka Nkola a encouragé ki ba maman ba entreprendre parce que esengeli na bango ba sala quand même musala pour que lobby ba souffrir te. C'est comme ça que je vous dis accenti. Journée Oyo ezalaki commémoré na adhésion massive ya population ya Goma pe elandisamaki na remise ya ba brevet ya 128 mama nyonso oyo balandaki formation ya fabrication ya savon baveclor na bakitunga ya wende. Pona ko encourager bango na entrepreneuriat, Madame Sandrine Kaseka a encouragé ki bango na ba enveloppe ya fond ya démarrage. Secrétaire général adjoint en matière de communication et relations publiques Obed Barwani a talisaki importance na objectif ya journée Oyo. C'est la pauvreté. C'est dans ce cadre que nous avons au sein de notre parti, l'école du parti, initié des formations d'autoprise en charge de la population. Et bien que très loin, la présidente nationale a entrepris cela ici au Nord Kivu. Et aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui vient sanctionner ces efforts où nous avons eu à former plus de 150 mamans dans la fabrication des savons baveclor et la confection des pailles. Et c'est ce qui explique notre présence aujourd'hui. Na titre ya rappel esengeli boyeba ke avant ya koorganiser activité oyo mercredi le 14 août Madame Sandrine Kaseka a échangé na bureau fédéral Mobimba ya parti Bisso Peuple na Goma pona ko discuter na oyo etali fonctionnement ya bureau kuna na ville ya Goma pe ko bongisa journée ya activité ya remise ya ba brevet yango biso awa to beteli bango kambonda ya makasi pupupu po musala na bango eza komonana. Totika kaka activité etali parti politique ya Bisso Peuple kuna na Goma boyebake Madame Sandrine Kaseka Escalibanga présidente ya parti politique wana akele ko visiter ba déplacer kuna na ville ya Goma ile kala kindeni medine quand même apesi ba détail. Toujours na
cadre ya visite na ye na Goma na province ya Nord Kivu, mokolo ya samedi 17 na dimanche 18 août 2024, présidente nationale ya parti Biso Peuple Madame Sandrine Kaseka Nkola, autrement appelée Eska Libanga, akendeki ko visiter bisika ebele kuna na ville ya Goma, akendeki na ka militaire moko sur place na ville ya Goma, bisika wapi alansaki nouvelle session ya formation pe apesaki message ya patrie, ya unité pe ya amour. Si raia wenyewe tupate kujitetea, tusikuwe tunashota watu mikono. Mbona bafulani ya bakufanyaka na sisi raia, na hii chama inafungula mikono kwa watu wote. Batoto balisoma bakuya hapa katika hii chama, tupiganie nchi, tutumikie nchi, tushimamishe mambo. Ba femme ministère basepelaki na visite na ye, basengaki pe na ba parti mosusu baye bana kwambwate bapa na ye parce que ye aza toujours pembeni na population. Na sima ya kokende na ka militaire, Madame Sandrine Kaseka Eska Libanga akendeki na ka ya ba déplacer bisika wapi bayambaki ye na centre de santé moko sur place, a visitaki centre mobimba pe ba infirmier ya kuna basepelaki na ye. Akendeki maboko pamba te, Madame Sandrine Kaseka Nkola amemelaki bango ba vivre loso semoule ba savon na enveloppe po na kozwa soin ya ba malade. Madame Sandrine Kaseka alakaki bango ke ako soutenir musala na bango pour que bayeba na kozwa soin ya ba malade malamu. Na yango tokosenga kaka na gouvernement congolais esengeli na bino bolande la situation o ya ba déplacer malamu po bisika bango baza ko vivre eza kitoko te, bota la centre de santé oyo mawa mingi. Esengeli na bino bo soutenir batu ya mitema malamu lokola Madame Sandrine Kaseka oyo baza na besoin ya population pe baza ko soutenir population. Yango biso awa to beteli ye kaka mbonda pupupu parce que ye azaka toujours pembeni na population. Bango pe bazali vraiment ba champion maso o Italie social à la carte république démocratique du Congo ezali bongo Fondation Jonathan Sango à travers FJS devise ce qui osali ko contribuer la 500 fois congolais par jour et ko permettre la fin de l'année on se retrouver kitoko yona libota notre élément au signé Wilfried Samba. Ndeko ya Congo, papa, mama, elege, tangu esi ebelemi, yo moto oyo ozali kolala la pongi, lamukapo, omona misala kitoko, Fondation Jonathan Sango azako sala, à travers ba service na ebele oyo, ezana kati ya fondation. Yeba ke na Fondation Jonathan Sango, à travers FJS devise, nan 500 fois ya pamba par jour, et kosala ke, na suka mvula, yona libota na mobimba, bolia, bomela, pebo fete kitoko. Tala ba oyo, ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sango, ba fete kitoko, vula oyo e utiko sila. Nde biso ba mama to sepela ki to sadere na kati, to komi ko pesa mbongo chaque jour. Nde moto na moto ndenge ya sepela ki ko pesa. Avantage nange ezali parce que na musala nanga ezo sala mo makambo ebele muta omona kake biloko eza mibale misatu na mesa biloko mukebo eme na sima nango makambo ebomba maya mwami réunion oyo ya fondation pona mona baninga nde bakotaki basali bazwi biloko ya ngai pe na bakinga pe fona meka na pe na kota yango na koti nde na moni ekende bien ebongo na cadre ba formation wana kutu lala na yo pongi ya ba bebe po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo dibela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala. Je vous informe que soki yo telemite mususu azate biso nde to bana ya Congo yo nanga tokosala ke tozala bien. Tangu tolobaki na projet FJS devise kuna tolobaki
bongisa bonne année ya bana pona yo mutu ya tembe yaka le 24 décembre ya même année otozali yaka yo moko omona bimona meso ekosala yo bien pona kozwa bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na fondation Jonathan Sangu pona nyonso ya social yebake oza mobimba fondation Jonathan Sangu yonde mosungi ya peuple congolais fondation Jonathan Sangu congolais andimio avec impact na idéologie yebake misala na yo emonani Jean-Lucien Boussa, ministre ya portefeuille azali kuna na Sinat na mokusi donc cimenterie nationale kuna na territoire ya Songolo la kipese kuna na Congo central objectif ezalaki ya komona vraiment baki mona meso est réellement que compagnie ou entreprise voilà ekoki ko fonctionner tout ça détail élément au signé Wilfried Samba et Yannick Carlos sur les caméramans de guerre. Ndeko ya Congo boye bake yepe na ngambo na ye aza déterminé ya kokokisa vision chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na oyo etali kolamusa ba entreprise oyo elala pongi kala yelani mwana mboka Jean-Lucien Boussa ministre ya portefeuille akendeki ko visiter ba installation ya cimenterie nationale na Kimpese kuna na province ya Congo central souci na ye ezalaki ya komona la miso compagnie oyo esalema depuis 1974 na capacité ya production eza presque ya 300 000 tonnes ezalaki pe occasion ayeba soki usine oyo ekoki lisusu kosala musala kitoko ya malamu ezake akusi nyonso eza malamu même ba personnel qualifié baza wala prêt ya kobeta dada pour que ba congolais ba se prendre le rendement ya misala na bango Jean-Lucien Boussa a promettre ko présenter dossier oyo la gouvernement pour ba relancer usine oyo ya cimenterie nationale avec impact na idéologie. Le temps est arrivé pour que nous puissions relancer cette entreprise dont l'État est propriétaire à 91%. On ne peut pas laisser tomber cette entreprise au profit du secteur privé, que je soutiens par ailleurs. Boyabake, usine oyo ya cimenterie nationale Sinat na Mokuse, ezawana chaque jour ko produire bakayas na ba poudre calcaire. Ministre asalaki visite bisika nyonso oyo usine esala misala nango akomaki tina ko cancer pe akendaki pe ko visiter esika pi basaka ba stockage na bango kitoko. Dossier oyo tokosenga etambwisama kitoko et surtout que sima na Congo ekoma lokola diamant yango pe biso tobetisika kambonda. Ce qui réellement oyebi kozala ba problème moko zali purement spirituel to pe physique en tout cas ko weli sa koki mamango bisika ba charlatan te yeba ke mwana mboka Ibrahim Shams azali chef coutumier azali ko soigner ba problème avec impact na idéologie to zwa élément oyo. Mbote bankolo mbote kieno bankolo mbote biaka bankolo lobola baka mafunda mbote na bino bisika bonso bozwami ezangai le coutumier suprême le coutumier de la nation Mala Ibrahim Shams ba plan nazali moko ya ba coutumier oyo bankoko batindi pona service na bino bantu c'est-à-dire ba makambo nyonso to ba problème nyonso oyo batu bazana yango problème ozana ngo ya kimosuni to problème ozana ngo ya molimo nde yango bankoko batindi ngai na ya awa pona ya kotalisa bino ba problème nyonso oyo bino bozana yango nde na ba kopesi la bino yango solution lokola batu o bazana problème itali mosolo ya finance ba ope bazana ba problème na bandaku na bango ya bolingo mabala tozoyeba kosungela batu basi to mibali koyeba kosunga bango pona mabala et puis mosala ba o bazana posa koluka mosala to ba o bazana posa ya promotion nde tozoyeba kosungela ngo batu ba musu bazana ba masque de vieillesse ba o bazana posa ya bankodia toyeba kosunga bango na yango ba o bazana posa ya ba domination ozala pasteur onoso bazana kati ya art ba o basala ka art ko pesa bango succès ba koma na ba niveau o bango balingi tozali ko pesa solution na pouvoir ancestral. Quel que soit grandeur, il y a problème to likambo oyo ozana yango soki o contacter biso bakoko bakopesa yo solution soki ozuli baku ya kolanda ngai
au contacter nga na numéro nyonso eza wana na barre d'écran tant au contacter nga okoyeba kozwa solution ya makambo oyo oza nango. Ezalaki ya bino le coutumier Mala Ibrahim Shams, autrement dit Baplan. Matondo na bino na ndenge bozui occasion ya kolanda ngai. Awa to komi la suka édition la mission mokolo mais avant aussi savoir c'est que bozwa ba rappel ya batite boye ba que le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a encouragé le ministre de la justice et Mboka Costa Mutamba pour que a continuer ko frapper fort dans maso état de justice mais ozaki élément oyo. Ba sinistre à marché de la liberté kuna commune Masina bientôt ba kozwa assistance ya gouvernement pe bolak élément oyo. Madame Sandrine Kaseka présidente nationale parti politique biso peuple a autour sala mo bangela ba activité kuna na Goma et Kalaki Kitoko avec impact na idéologie. Merci pour votre accueil et bienvenue à Gondabiso à notre boucle complètement édition Mokolel on a allé on a combien avec impact na idéologie mais baké édition Simamaki et pas madame Medrine Kambembe Sima caméra qui misala Kitoko ya mboka Benjamin Kilunga assisté na Wilfried Samba bondi menake montage de gestion ali ya mboka écrit mateta mais dédicace spéciale et pas tonton Kana Georges au Azali Kona la Allemagne de Télébi qu'on a d'Abisso à travers YouTube avec impact dans l'idéologie mais bon continue toujours qu'on s'abonner massivement la chaîne YouTube de Moda école officielle P bah activité la bino pour ça biso to l'exemple avec impact dans l'idéologie ma primo très abordable tu s'excuser beaucoup plus parce que c'est même eux tu connais 400 vraiment Moussa ndenge ezalakate parce que tu as ko bongi ça matériel ezalakito puisque to lingi c'est même au bon en direct na ba YouTube la condition moko purement professionnel tout ça différence c'est le magazine Etonen et Bel à la carte République de Moitié du Congo beaucoup plus à la carte ville province il y a Kinshasa. Merci la ville de Komozaki et Bel en tout cas ce collège à Zongi te écoute prochainement dans ba numéro monsieur Yassika la carte de Mbonda Écolo magazine d'actualité.